Abi, tu vois pas que tout ça là est l'eau boy. Les stars préparent ah papa il est trop français. Ah bah non le bah momo boana c'est non papa ba français. Abi nanga tout le que l'eau ba star ba banda rolamba. Mais abi nanga papa ba ko côté la biso hein. Ngai ba côté la biso ndako ouais. Na ko vanda tapa na yo quelques jours. Maman bangabi na tu nini na bitala tala tapo maman pe moi nini na ko mochele moi tala ata sali nini c'est mon sang donc inutile la rokenda za vola tchema kele la bi que je veux mais tant que ngana ebi lo ngana za papa na ebi kazaka mwana déjà question si le nona luka mutu to sala ne lu bois star ya le bosso ne ba te so ezara nani bossa na mutu to sala ne lu bois star li bosso na ebi na mambo bon Baba bomine moto atali ba ke tridaza ni moi mai na ye moi si azani muneki nzelo ba to za na sabanzete Nushka TV ya yemoko la reine Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona eza bongo wa bino sinon pour tout petit na bino masa na bino moi na bino mwasi na bino invité na biso lelo ezali Bob Molema to kosola masolo ebele merci na Toto Kalambai merci na Magabi Makuta merci Nerité Watara mwana Londres solo babi pane dollar eloko pamba merci na ya Emmanuel Masia la Angola Star merci na Sabé Miniki merci l'équipe technique nyonso buzanangai washiso toi-même moral fongo la caméra tolika bonjour Molema bonjour Sina Poutou bonjour na téléspectateurs nyonso tout bonjour na Washi et à toute l'équipe bonjour à vous place Bozali apesi na mbote merci bonne santé na musala ouais santé ça va musala peso marché non malembe sauf que mon mike au moni donc travailler des fois na bateau et ça vraiment anomalie mike zanga raté mais ça va tous apika na ba préparatif ya bon ça peut nzela musupe ya ngape na préparé déjà pour na sala na préparation à la chaîne donc bientôt la paix chaîne nanga moko ezala en fonction mais ça va tout va bien musala ezokinde bien je demeure toujours dans Ratsa 13 hors TV donc voilà quoi. Merci bon Molema ba poto ba bio kin bio o peno ba zo occasion ya koyeba te Bob Molema abanda musala anini ni pe na chaîne bon na sepelaka mingi koloba te que on a sali 5 ans 10 ans nini akata musala mais sauf que abandi musala oyo bon musala oyo na bandi yango pas très longtemps et j'ai débuté na mekaki ba télévision ya local na biso mais ça n'a pas tenu ndé na yaki okutana na le boss Jean Chibochi Boba que je salue à passant oui na pesi mboti place azali donc ndé to yako kutana na ye ndé nazwaki le nazwaki ma papu na envolé pour na kende na bana msana tina koma na komilelo donc na banda ba TV na biso ya chaîne locale et simbité et puis le boss Jean Chibochi Boba zwinga ndé to kinana nzela mo. Ça va Bob Molema mutabanda na masolo isa Jean Chibochi Boba lelo sikoyo relation nini obusala nango yo na président Jean Chibochi Boba papa et son fils voilà c'est tout na musala ndete na musala tous ça ensemble été wana il faut que qu'on se le dise que ça hypocrite na musala nangana singa excuser bato subo moni naza na lati lunettes na auto la sina que misu déranger ma kasi donc il est là non na pena solution na ngote ils ont dérangé ma kasi ils ont rougir banini va faire mon débat cataracte ainsi de suite mais ça va aller donc on va ranger dans donc c'est-à-dire papa azap atikala papa kanda zaki liboso na musala nde tozali susute na o démarrer nanga et puis problème peut zapéter tout ça est très bien s'il faut tout solo la ka s'il faut abenganga tout nanga qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui manque aux nini
kutu rappeler nga fane bisati ndela mwelo mo boy donc rappeler nga wutu donc to benga na ka to solara il est quand très bien merci tout bien. Ozaka na relation na président Chibo et avec relation ezaka normal en plus pe azaka moto azaka na confiance na yo makasi le pourquoi séparation écoute na kati beka bu bon molema keyi Jean Chibo tikali ne ko bon non si le lozarani na confiance na so taliba interview na e ba nini na ya sala ba directement auto ça dernièrement azara toujours moni mona arose la teti mona rose la mutamakasi mona rose la pomba mona rose la voyou donc so aza mona na yo atika ndika mona je me sois le banga bi ata salinini c'est mon sang donc inutile la rokenda za vola chema kele la bi que je mais tant que ngana ebi le ranga za papa na ebi kazaka mona atika la mona donc c'est à dire que séparation ma ezala ezaki makelele ezaki nini ezaki so nini. Donc lui il reste papa, moi je reste son fils, fini point barre. Na lingala route pena mamango donc na ki na likolo makazité. Pour moi ebi atala ba émission chaque fois ça moni soit Betty Bob Molema ça ba émission nyozo tuna lelo ndezole kaboué et pas si nana nini donc c'est normal quoi donc azara papa confiance on a zara na ngo chenga ezara na aussi lelo. Inutile là que c'est ma conversation, on est avec lui tout le temps au téléphone. Tout ça on a chanté Chantal tout le temps au téléphone, il y a rien. Ni 5 minutes au bout. Na comme là qui est maintenant on répondre c'est-à-dire on est dans côté en ligne donc peu importe ça va répondre à net, tout comme on va 12 heures à répondre à net. Merci ba poto héritier Ouattara babimo Alondra solo. Vous avez un ça bon mon lima boka kande to kende. Ba souvenir ni amalamu za na on écoute RDC na mabi. Ba souvenir à malamu ezebele. Oui, moni mabe ozala na on mais malamu domina. Vous remarquez le mot bat botala biso na ba chaîne. Yo so mona 1 million de dislike. Bat ba sali dislike na ba émission 1 million ils a raté. Tom so moi pena 54 000 likes. Au moins ra dislike mi balé. Donc c'est-à-dire bola mo domina na ora. Bah souvenir les belé, j'ai beaucoup voyagé dans les RDC. Cette maison, hein? D'accord, c'est grâce à RDC. Ah bon? Ouais. D'accord, c'est grâce à Bosso ils ont recordé c'était Tom sur la raison. L'autre n'a toujours chez les parents. Mais ils ont reconnu ça par rapport à Baninga Moussous na moni. Ah oui, pour depuis to bandi quand même ozo ba toujours molam ya président ja tu bois. Au moni vie faut le bara et loko eza même Muriel Makengo la belle hollandaise et puis des anges amis depuis Londres. Aïb sangalo mo aïb singa molema. Nini le maman Joséphine en Suisse abi mon fils nini le papa là reste ton papa zana biso mo ndako na so on a 4 RDC donc na ba salaire RDC na robima libanda o na zo ki chance ya robima libanda na la première dame de la République honoraire maman Liv Lembe à mon anga grâce à RDC. Donc mon boulot n'aime ça là que naza la lelo naza parler oyo c'est grâce à RDC ceux qui m'ont kili mo bimbe binga c'est grâce à RDC l'ingratitude est condamnable c'est so mo kili binga so lelo autorité minene na mboko yo ba kuma pe bona téléphone na bango bengi allo Bob viens dans mon restaurant ya rotala ne restaurant na ngezali sala publicité pour mon na talanga na RDC na émission cuisine malgré Mikolo na ngana rappeler que émission cuisine eza moya olala eza bina moya olala tout le monde a comme na ba chaîne ça peut inviter na Nushka TV na le Boko Basta Nushka TV qui te retrouve na les lions mabe salanga bien na lamba makasi on a raté na lamba makasi donc je suis toujours reconnaissant et RDC m'a façonné ce que je suis aujourd'hui et papa Jean Chiboaba akangara mutema ta fungola mutema malgré ba mamiki zanga raté mutu nyoso zaka na mabena malgré ma mamiki zanga raté ma fungola pena mutema le fan ba maman ba nani donc bazara toujours derrière moi pour me soutenir et tout donc ya moment lelo na vanda pe poser na za chenga na osama ngam calmement na finga nga mutu te na lo balanga maman batute so yelinga émission na moni nga notice nga ko tsanga na pour bato ba internet so ba roma internet c'est église te
siko internet eza église te yo yaki nde po finga bato oyaki nde po sala ba clash nga na sala nanga ba clash te bato bayebi na sala nanga pe ba polémique te dernièrement master moko auto yambanga collègue nanga Gogan ayamba ngai abnanga le king il abengaki molimo donc ayebisanga no mo nanga molema oyebi na séparation na molo na émission parce que tu ne parles que de toi et non tu parles pour les gens et bato et tout non j'aime parler de moi donc ba souvenir malamu eleki belé et bon moi na bete ba souvenir ma bete pe kunda na ba souvenir ma be kunda ba souvenir ma be zaka tom susu na bengisa invité mo boy invité nga yete chinga kanda ya osarana te tom su mutumo fingi nga raza nini yo na raza eko RDC osale lo te ma fingi yo pour ba fan eko RDC ba finga makasi ba finga na ebisao na ba chaîne nyo surtout ba finga lo ba fan eko RDC bazate banani ba abonné eko RDC ba finga bomba makasi na ba ko finga mais au moins malgré ba finga wana ba soutenir yo tom so yelo pe faux compte sa fingi ba souvenir ma beka ya ngwana mais oh ya papa Jean Thibault bolamo leke belé kunda ma be donc voilà quoi c'est un peu ça sina. Merci bon molema merci vraiment Bob eloko et tiaka moi ba téléspectateur moi trouble na mutu problème il y a elibu ya ba star ezala ki ya yo to ya président Jean Thibault bato ya Daniel Libika côté na mo confusion ezalaka te mais confusion ezalaka te côté wana confusion nga l'enseignement na ba fan na ba téléspectateur na respect obiso to pe sarabino confusion ezalaka te les concepteurs ou bien conception et émission c'est Jean Thibault papa Jean Thibault nga na ebara avant nda na na parler na kuna jour on ngape na zoko kende émission te to utake émission na verdict 24 ba 16h to 6 to zonga abisinga na monika komeninga binanga fils prends ton téléphone j'ai besoin de te parler nga sko na babilo bonga banga on fort monde papa linga lo balanga suni nzambe na gafe na fingi na salini na télévision parce que ils appellent domaine na ngate ko finga na bi bon ça va na zora téléphone na zupe téléphone na benga to na verdict le caméraman ba benga bisinga fils na zui démo robo ngai bisi idée ni papa nanga omoni ba star na biso ndeti bino boye ba star ba théâtre ba nini na ba journaliste abi ba mona ba fille ni ba moni sina boye a propre là tiki toko boye très bien habillé boye amona sina sala musala te na parler sina bino bomba ba comme mona bino ndere bino bozaka na ba bonne omona ko bengi petite sœur na yo moko boye ayo sunga yo siko voilà siko Jean Thibault lobi abi tu vois pas que tout ça là eloko moko boye les stars préparent papa trop français non c'est non papa français abinanga tout le kelo mo ba star ba banda rolamba je préfère na banda solo ngona yo ndengo memela animation na yo je préfère mena solo ngona yo mais c'est pas si possible tianga na ku yango tomeka abinanga bon OK le boko ya bastar to solo la verdict pe la cheme libre verdict pas au ba commentaire nde ayo ebisanga binanga non na zui idée et lubu ya bastar c'est voilà c'est le mot qui convient et lubu ya bastar c'est positif binanga OK bon prépare-toi donc to luka déjà star moko ti le lope ba tunanga déjà question ti le lona luka mutu to sala ne lubu star ya liboso ne ba te so ezara nani bossa na mutu to sana lubu star ali bosso so c'est souvenir au télé émission ya sina betelanga li solo na zonga tena tanga komolo po yo nem to obimisanga na lubu ba star na yo sale lubu ba star ali bosso na sali ami balé boum éclaté mais les concepteurs c'est papa Jean Thibault qui me tabimisi idée wana nati na voyager na zongi na voyager na zongi na zeka na rata chaîne et monsieur les concepteurs c'était Jean Thibault Mama Top on dirait na salana ba Mama Top ouais parmi batou ba première personne hein. Mama Top si j'ai ma bise hein ba contredire ngai et Mama Top oui batou kala ba Dada international ouais Dada international, ouais, je me souviens encore, mais voilà, tout le monde va bandeliana. Mais sauf que, et le bout, et ça, Jean Thibault, voilà.
donc toke na biso gauche droite. Ah oui, binomo bolandi kolo Elibo Abastar ezayemoko Jean Chiboboa. Président sola bien sola ne biso kitoko to longola o ne bat balobaka kete ezala boye boyoki information sur le pas Bob Mulema éclectique no ke Elibo Abastar ezake pa Jean Chiboboa yemoko. Merci Bob Mulema. Bob to solo la non polémique c'est ça mon polémique non polémique non pas question na préparer qui vraiment na préparer moi ninya tondia des gars Bob ouais na liwa papa gouvernement ebimisa mbongo mais botikala ata ko remercier gouvernement pourquoi gouvernement ebimisa mbongo totikala remercier gouvernement et ça n'a pas si ce qui bat balobi boye muta banana ko remercier gouvernement mutali bosso c'est ma mère na 13 hors TV na 13 hors TV maman nga sala émission na chaîne nga na salaka ok na déontologie journalistique et pekisi biso koyamba muto aza membre famille na ona kati émission mais ba yamba maman na ngai ba sala interview maman nanga aloba merci na président Félix Antoine Tshisekedi merci na deuxième vice-président de l'Assemblée nationale apesa merci en face en premier asenga merci na bato nyonso et puis to na kati ya ba mot de circonstance na ba remerciement ma nièce Marina Charoufa ngapi nazaka pembeni wana nazaki tellement pembeni pour rater remerciement ya mutu moko te vous comprenez asenga merci na chancellerie présidentielle merci na gouvernement ba vidéo ezali ndeti osala ngote pourquoi ata ba pesa ya muke ata ba pesa ya ebele remerciement ngezanga te ezalaki toujours ba vidéo ezali ngamo pe na senga bon ba merci na ba vidéo nanga o eleka na ba chaîne c'est-à-dire ezaka problème ya information de circulaka moi moyen on loba internet existé président ya IDPS ayaka kuna na ndako deuxième vice-président ya l'Assemblée nationale aya na ndako apesi maman mbongo alobi na maman zo quelque chose ya muke o eza ya gouvernement te ya nga moko na ba poche nanga l'air ka sangone bimili bande ba journaliste ba bimili bande ba bi maman zo ki $200,000 mais biso maman benga bi papa yaka na abinanga papa ba ko côté la biso ngai ba côté la biso ndako wa na ko vanda tapa na yo quelques jours maman banga bi na tunya ni na bitala tala tapo maman pe moi nini na ko mochele moi tala ni ba vidéo roi kenda na musala des fois mon so avandi pour maman agent administratif na commune à Bandal à sala enregistrer ba mariage et tout ndet so yo jour lingo sa mariage religieux oye chez yé ko beto gratuit yé ko ke no ka mode gratuit na c'est maman oh master nanga fin cop donc au futaka mo frère moi miki oyebi ke $200,000 et bangisi mère mosusu ba tchaki $50,000 mère ako mo banga bi famille en père ba rodame famille à côté na yemo ko pe ba ako mo banga abi na papa tanga mbongo yango na zuna tangi na bi pour ceux qui vice-président de l'Assemblée nationale a pesaki mbongo moko boye exagéré donc to montrant on est ba mbongo alobaki moko abi maman esongo ta mwanda na moment ozo vanda na si tam so ça a besoin quelque chose meli il y a une dame de la maison civile il y a président de la République na pesi mo talinga te na tanga ko mona ayaki le paye pa yaki a pesaki mbongo te apesi mbongo na ba poche na ya lobi maman moi quelque chose yango yo esunga yo pour na moni oza na problème à genou pour maman souffrir à genou makasi abi mtaka mère a souffrir à genou makendara boulot siko apesa ki mbongo l'air ebimi banda ebimi $50,000 ebimi $200,000 $100,000 maman biso abia yo vanda apana po ba yo kotele o moni ke mo ba internet sopé bato ba mema boulot na ndenga mabe yango na to musu bato musu ba boya ba yamba ba na ba émission na remercier gouvernement mobimba ya président Félix Taka lobaki ba kuna na enviété ba zeleti les roya na bossa na jamais ko remercier na kati ba remerciement na biso ya nini ya mot de circonstance on a route raté la première dame honoraire sa grandeur maman Olive Lembe Kabila
na remercia équipe mobimba ONG Initiative Plus na remercier bato nyonso to na ba camarades na route bakota na kati parce que batika ngate ngazala te nazara libanda na yane na l'air bayende ko ravi bi mama mbebele donc so baloba e bongo tam supo bakosi na bango yo poza no ka journaliste ozuka information bakosi na bango yo ça ça va ba internet mama kambu parce que yemo ko za témoin abike après ça ba merci na gouvernement na nyonso basala na liwa ya papa bon molima tout qui peut toujours ne pas maman lui va ça likambo bob molima zali maman lui va voyager bob molima zali relation ni besoin na maman na mwana ya liboso na yango na maman na mwana ya mibaleza mosala po ebisangaka so un moment na mona nité moi alobaka mais Bob mon fils ozomona na soute poani moi maman mon problème à mike mon maladie moi nini maman mike OK ça va mais maman na zongela on pense c'est-à-dire à l'andela faut travailler azana te pour maman biso na mosala te et na voyage te pona sans Bob sans Vincent OK kinga katite de toyoka te bakosi sans Vincent de sans Vincent OK kinga katite te d'ailleurs non maman na linga ngango te moni ko s'afficher et bomisa bato et bien makasi nalinga na vie na linga discrétion makasi nalinga komikitisa na linga ko batama pona yebi onazali so mutu mo boza na yona et pas maman linga mi bimisa ba mi bimisa na ba mais suka ezalaka suka na ngo ezalaka. Tu vois mon dos ça nango ça monde moko trop glissant makasi comme bimisa na monde c'est trop glissant c'est trop risqué maman au protéger te et que non c'est trop glissant azana ngate na mambo kinga kati te kinga kati ça pour tout le monde ata yo peso zu taxi OK ti kinga kati futi 10 000 okota on est à tout bon mais okuta bien na maman face à face maman ndazawana aza mama batu nyonso to aza mama ya peuple congolais mama ni mama aza mama ya peuple aza mama ya peuple nyonso to ndenge mama Denise azali pe mama ya batu nyonso to ezala ko ndenge mo so mama Live Lembe a 8 ans obenga Bob c'est que un jour obenga Sina ya pona biso mo kande to kotaka na ba ben wana ya mabe na mai wana ya salite olingi okende kosala gris pour maman mona mais ye nda zana azamta lo sambo amono déjà soko si gris kasi yo ndo beti poto mais azamta lo sambo batu balingi gris mais yo okotela musala na oyo pona maman Olive tala makambo yo kotaki musala ya journalisme sina okoti musala journalisme pona maman Olive Lembete quand même non osa musala na yo sala musala na yo ko sa musala na to loto bio maman Olive bima kaka babenga biso to kende maman Olive pena maman vandi kuna zo kanisa te biso pena le 8 mars surtout ba musu baza le 8 mars maman benga c'est ça pour moi yango ba tout bébé que maman benga bona lui pourquoi il faut benga mais beti poto pourquoi il faut benga mais non quand balomani non bible français belé contente-toi de ce que tu as. C'est ça. Salam na yo et tant que journaliste. Est-ce que maman livre ka benga maman Denise pe aza maman première dame romo na yo. Non, boumi. Donc mutu so lali pongier azolota ndoto. Sambe oui, bo sambela pona bango eza bien, sambela pona maman Olive, sambela pona maman Denise, sambela pona ba continuer surtout, c'est bien. Au moins ko pesa ba konzi respect et pesa rapé bénédiction mon robot. Ko finga ba konzi nde ekimisaka bénédiction. Faut au moins ba konzi wana baza mikolo, faut to pesa ba respect. Mais yo la la pongi na ote ya malanga, faut la pongi na malonga pour que maman Olive benga, mais c'est pas sérieux. Tu fais des insomnies pour maman benga. Mususu ndaza wana tia mona nga bonga lo biba longola ta bob pembeni ba changai. Oui bon, oza bangunde. Na zana ba na biso ngaza sambela nga kinda pa et pas ya ben abiso wana Saint-Michel ou bien pas prophète Timothée betom suna kiibo. On s'arola zaka tsamboka bisinga papa sambela makasu za bitumba. Makasi. Mutu mso azana ko alobiko ba effacer ata kombo ya Bob na mémoire na bango ya maman Angèle ba effacer na kombo maman mais esimba te po yo remplacer nga
Parce que, regarde, il y a un vieux ton qui dit que ozoluko bomanga otalisima na ngate. Nana batu sina. Nana batu. Nana bana ebele. Donc c'est-à-dire quand j'ai dit bana, ba neveu. Na biso neveu na moi tout ça là, OK, ça l'examen à na université. Moi. Maman na biso so abio provision so gini. Ça na zana mwana ngai. Ozo comprendre. Tu vois donc ce qui se passe dans ce monde. Parce que yozo linga ba longolanga. Place nga na sala. Na yebi ke bat ba linga ba toucher nga. Na nga na yebi. Il y a plein de monde qui cherchent à me toucher. Là où je suis. Mais bah bref, na bino ezala te bola la bola mokama mon liva benga bino polo la bonne place. Voilà quoi, c'est un peu ça. Ah, on est en chance à Bob Molé, mais il ça l'effort. L'obi pe ezala ngo tourna. Et ça na mte ma passe. Na aura pas si fort. Tom so remarqué na ba blom so mo non na Bob tende. Il y a des gens qui me combattent jusqu'à présent. Pas na ba prière na nga na osala, na ba butu na nga na olala. Il y a toujours des révélations. Est-ce que c'est là-bas, papa, on te combat, on te combattre beaucoup. Le boulot, sans ces boulots, même Yamao, Givoule, moi c'est un petit frère, Bundarara, Atabazo Bundiso, Bundarara, Nzamba Ebi, Elonia Bombelio Liboso. C'est ça la vie. Na nini abatute nazara na vie abatute donc na pesi grande sœur nanga moni so na pesi grande sœur nanga il y a de deux autres ya mais akimi caméra donc voilà quoi. Donc vie eza ba réalité. Merci bilan surtout au côté mais la bon molema ane mwana ba sango di mwana mama Maria ane na likamuna moto te so ngo koma loko aye bosser dire travailler ou comme place où yazali bon relation nous en na batama buke na banina na bakuni. Première famille dans la famille Oyanga. Deuxième famille dans les abata théâtre. Bah bon mingi. Bah journaliste était. Tridon ma boudou. Ah, on te l'a dit. C'est vrai. Non tout ça l'émission. Yo baninga ba boke. Bata ba boke ba deuxième famille là. Ah oui. Bata ma boke ba deuxième famille là. Ouais, Batamamboki va deuxième famille na ngado. C'est normal. Oh, bientôt toutes les années na matongi na place à ça la répétition ça nini omoni avenue ya notre Saint-Joseph na numéro 27 avenue Liboso Boera. Boera numéro. Bomela no yeka moto na moni. Oh, te mais on est un problème de. Ah bon, tous en ont battu. Sinon pas songi. Parce que Boela ra moi si, c'est ça. Na kama tu lobi ke oyebi na siège c'est obobongisi sina yo na milo mambo te na milo mambo te kana tunisi obobongisi te na milo te na milo mambo te ah bon baba bomine moto atali ba ke tridan za ni moi mai na ye moi si azani muleki nzelo tozala na sabanzete yana bika bobo ma question na ngabo bobo moto so na ka to boma to kotia mambo msu respect na Tridon Mobutu respect na moi ça Tridon Mobutu ngana ozo moi ça Tridon te merci vraiment merci na yemoko la reine Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona merci to moko mana suka ya émission na biso Bob Molema mo ba dédicace mon numéro de téléphone. Bah dédicace na banina na numéro de téléphone na ngeza plus 243 89 56 77 115 plus 243 89 56 77 115 bah dédicace na pesi joyeux anniversaire d'avance à ma mère. Ah oui, joyeux anniversaire 75 ans d'âge ezo kokale 23 awa 75 ans maman na OK no le rôle ngambisa mai maman na cadeau mbongo eza pena ya ça leur anniversaire te 75 eza déjà chiffreront non mémoire na ngolo mo seka le rôle ngambisi olingaka nini nzombo mingi na skeno na ngolo mo seka na sombelo mo de bière na ndengo lingaka nazoka kutumtema pasi na j'ai de larmes aux yeux 75 ans na ebité le lobiso ba jeune tozo kufa pampamba maman na ngaro na 75 ans na betelo maboko bravo maman et puis tu travailles toujours aux autres travailler te pour na aux angi mais olingaka distraction no inga ezara mingi musala nde yo moko loba donc voilà 75 ans maman bravo
Et puis bonjour na mbote mingi na bande kunyo stumbote pe na union. On apprécie Noëlla des Anges ici, bonjour. Depuis Londres, on apprécie Myriel Makengomi Mac, la belle hollandaise. On apprécie Batunion, surtout Balinga Bob Molé Mobi, qui est dans un peu dans la Batu soit dédicacité. On apprécie car maman Joséphine. Depuis la Suisse, on apprécie Mbota trop fan number 1 de Bob Molema de son fils. Il banda na yesu bon moyezalité. Merci beaucoup. Merci na bino surtout bolanda biso na Nushka TV to comme na suka ya émission na biso. Merci na yemoko la reine Angleterre Nushka Amis Motema. Na pesi pe mbote. Maradona oui. Na pesi maman Nushka la reine d'Angleterre Mbota trop Motema papa Maradona. Na pesi bino Mbota trop so bo contribuer jour anniversaire à mère eza le 23 et ça langa bien fort. Bisous na sengite me na lobiga. Ya solana la patronne moro ya cool quoi quand on lobby osani masoso asali mwana chiko kaka. Merci na yemoko la reine d'Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona. Merci na ya Toto Kalambai, merci na Magabi Makuta mama Sinamputu, merci na Emmanuel Masiala Angola Star, merci na Chanciel la douce mwana Totman babi mwana poto ya solo, merci na ya héritier Ouattara mwana Londres solo vienanga mara. Merci les sous na petit frère na propre Abdallah plafond du café babi masula kasavu bium tasimbi yango oyo boya asa mukine. Merci na père spirituel na apôtre Sila le Semer. Merci les sous na kocha kotanga suprême Goga le king de la presse congolaise esprit positif. Merci l'équipe technique nyoso bozela na merci na washi. Merci les sous na Cynthia à suivre.